Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site ezakaka moko. Kombo nango pe bomokoyamboka.com. Matondo kona bande bonus boki ko machin sa bana biso to kita ni na kusolo la masolo fu mbangu esa itango ebele masolo fu mbangu nzala ki kama na se ya kubatama ba etufe yango me ba lobi ke likambo ya nzambe ko ko bongo masolo ya ke to kuta ni ko to beta masolo ya ke mbangu tuzana ba invité na ngai na kakawa na ko bana liboso ko présenter invité ko ya zali na ngambo na ngai ya loboka mobali simana ngole kana ko azali na ngambo ya loboka ya mwasi mbote papa mbote mingi matondo papa bande ko bazali ko landa yo bayebi yo mais okosala malamu soko pesi koko ko bayebi so ko ebeli kokondo matondo papa to pesi pe ni ko pa ande bazali ko mengi pe à se présenter pour la télévision na yo comme on a ngai logo la londo mon tête indika mon tête lokole que mingi ba internet et télévision la ça ba yebi ngai na kombo ya croyant africain matondo papa to kozongi na yo to continuer na papa ebeli koko papa touti koyoka sango bozali ko bokisa mingi ya mingi mais ete uti musika na makambo ya fumakomba lelo ekoni kokoma vers la fin ya makambo voli na yebite mwa liloba moko na mi oyo kolebisa bandeko oyo bazala na musika ya makambo oyo po ete babenda na baya kokozonga yo boluka kosala perspective d'avenir moko pour notre tombe la likambo ya Kimbangu musala ya fumu mvuluzi tata Kimbangu ezali musala moko ya perfection. Il faut pas que vous la distraire, il faut que vous en réflexe matoyi miso na yo makanisi na yo tango yaza ko visiter yo il faut que keba kosala ngeli nazo pesa exemple biso to bande ko bundana awa poto zo stade poto sala manifestation ndenge ya lobaki mais na kati ya vision o apesa ka biso na mois de janvier na sanza ya janvier azo lakisa biso azo loba esika lokola stade omoni ke moluma kosaka te esika moko lokola stade biso na bomotu na misuni to bande ko luka to sala ngo na stade Tata Raphaël aye na suka to bundani pendant 3 mois to zoko ko zo stade Tata Raphaël te na suka la kisi biso ke akoyi ko pesa biso stade Tata Raphaël bato stade Tata Raphaël bango moko bazo benga biso siko to kende ko récupérer stade Tata Raphaël mais na suka aye ko loba na biso alobi ndeke alala kana zala oyo moninga ne ndeke atongi te. C'est une façon de vous dire quoi yo mutu moindu bipa nyoso yo zali yeba ke mvuluzi azana yo azo solola na yo est-ce que ozo ko maîtriser yango soki atindi batinda mina ye baza ko loba yo luka o meka ko sosolelo koni baza ko loba na kati wana yango wana lelo yo tozo senga penza na kanale ya bangunza ndenge atelemisi bango lelo boye po kingunza eza so ya kobombana na bamitu ya maite na banze na kati ya bazamba te lelo kingunza lelo ebimi polele bango nde bazali ba o baza ko tatola kombo na ye donc epai nyonso tozali soki oyoki kombo ya Kimbangu à travers le monde yeba ke ozoka kombo ya oyo nzambe mokeli ya likolo na se mai maziba miluka mbu zamba matiti sobe mbisi nyama nyonso tu akeli yende mutu atinda Kimbangu soki yoza mutu muindo ozoko tambola ka sima ya ba oyo etangami eza ya yote ndeko oko tourner en rond soko mona ozoko sambela prophète mususu quelque part ozui réussite lobake oza na chance moko oyo ke prophète na yo azwaki temps soki eza Yesu so eza Mahomet azwaki temps ya ko présenter situation no epa ya Kimbangu parce que soki Kimbangu a autorisé te
mutu moindo kozwa eloko te. Matondo papa motuna na ngai mosusu ezali boye. Na ba moi na yo oyambaka Yesu po outi liboso na ngambo wana yambo ete yo ya na kote oyo. Tangu oyambaki Yesu osalaki pe kotoku na okure kosala lelo oye na ngambu ya mfumu kimbangu. Bokeseni nini eza na ba moi na yo tangu yo zalaki kuna oyambaki Yesu lelo ye okomi komema komo ya mfumu kimbangu na monoko na yo. Bokeseni ezali vraiment nini? Napesa yo exemple. Baindo oyo bazwaka na boumbo awa bamemi na États-Unis. Bazali na vie ou bien baza na vie te. Baumbo o balongwaki awa bakende ke États-Unis bazalaki na vie. Mumbo nyonso aza na mwa vie na ye. Mais oyo toza kolanda lelo ezali o ndimbola oyo Nzambe apesaka biso na canal na nzela ya fumu mvuluzi. Oyo oza koloba dans la liberté. Liberté oyo ezali spirituel. Liberté oana spirituel ekokwea na matériel. Liberté wana ekokwea na finance na yo. Liberté wana ekokoma na développement ya mokili mobimba. Liberté wana ekokoma na développement ya mboka. Parce que il faut pas que luka bomengo juste pour na yo mutu d'une manière individuelle. Musala to sala lelo eza musala oyo ezoko fungola mboka na biso. Parce que fumu mvuluzi tango moka tuna kibiso. Peuple ni naza riche mingi na mokili. Tulobaki eza peuple juif. Eloko nini ba juif baza nango? Est-ce que baza na or, baza na diamant, baza na coltan, baza na cobalt, baza na cassiterie to biso toza nango? Baza nango te. Mais tala ndenge baza komema bomoi na bango. Atuni biso peuple nini mususu? Tulobaki ezali peuple arabe. Peuple arabe aza wapi? Peuple arabe aza na kati ya zelo. Mais tala richesse, bango batu basimbi richesse ya Congo yo bandani basimbi. Si biso tout tozolela ke ba libanais bazui richesse ya mboka na biso. Peuple nini mususu aza riche, peuple asiatique. Et là nini penza ba chinois baza nango. Potentiel nini baza nango koleka biso. Peuple nini le plus pauvre, eza peuple noir. Tala Afrique mobimba, peuple noir. Donc tozo konyoko mapona nini, tozo zanga kotatola. Tozo zanga boyebi. Tozo zanga eleko yo etalangami oyo babengaka originalité, authenticité, identité to perdre. Yangwana ifoto luka to zongela identité na biso wana. Matondo mingi papa na kozongela wana mwango mkuse pona koyeba boni tokoki kosala po ete Afrique elongwa na situation oyo toza nango s'il faut ko repérer ba situation ya mabe pe kotala liboso tokozongela pona ete oyeba koyambola biso to pesi non Matondo ndeko aza na ngambo mosusu. Matondo mingi bandeko bozo kolanda biso tozo continuer papa nayebi ete tozali mibale na plateau mais yambo ete papa na biso azali na ngambo ya mobali ayamba sango oyo ezalaki mantata ye na bino lelo oyo bozo yoka masakoli na ye ezo tambola mokili mobimba bazo yamba yango lelo ofandi pene na ye oza ko se sentir lésé par rapport à situation ndenge malmenaka bino abengana kabino po alingaka koyamba sango oyo te lelo boza na ye ozo yoka ndenge nini oza na litato limongo yo kopesa. Matondo mingi ndeko mayasi pamba te butuni biso sentiment na biso ezali ya esengo. Sentiment na biso ezali ya esengo makasi ya komona ete tata ebeli popo dombo oyo lobi abianga makana kombo ya Baudouin. Mais lelo aboy babenga ye kombo ya Baudouin. Mfumu kimbangu balakisi ye akomi tata ebeli popo dombo. Nde bongo ya sengo na biso ekozala makasi te pamba te na 2010 2008 je crois 2008 na même endroit na sika oyo ba mindele bautaki na poto bayaki kosenga pardon kotalisa biso ete bakosaki biso au nom de Jésus, au nom de la soi-disant chrétienté bazalaki na cathédrale na bango ya Lingwala, cathédrale comment on l'appelle centenaire, na cathédrale ya centenaire. Nde basengi pardon baleli balali na se do biso tozaki na ba image wana to lingaki toya totalisa bango ke bino batu bolobaka ke christianisme ezali bonzambe botala bato bayaki na christianisme ndenge baye ko reconnaître mabe oyo basala biso à travers christianisme
tozalaki pe na élément moko oyo batalisaki ete Yesu akufa lokola batu nyonso ebembe na ye mikwa ebembe na ye esi emonana sikoyo bazwaki yango na tombeau de Talpiot bakendeki kosala analyse ya ADN wana na Université de Toronto na Canada nde bongo ba élément nyonso twana to réunisaki yango toya awa tata oyo bandeko bazali komona bondeko bozula biso nanu tata oyo mwa muke tata oyo bandeko bazali komona wana abengana biso ya masekite abengana biso ya masekite nous sommes parce que l'émission to sala ki liboso sala ki pe matata alobi nous sommes les antichrists tozali batumabe pas question na chaîne na donc dans le même endroit dans la même place. Alors il a eu quelques problèmes même avec son directeur général parce que natango wana ndeko Mosenem pour ça qui directeur général ya chaîne Oyo BRT Africa. Donc il a eu des problèmes parce que ils avaient déjà aussi perçu de notre argent. Bazwa kimbon on a besoin tout au futaki toya émission écolekate. Donc à bengani bison sans alors on ne pouvait même plus revenir. Alors on est encore to profiter na makambo oya mona fumu kibangu bonga déjà na bandai kosilika na lobi baso ngisala biso mbongo nde mfumu nkusu batali sibiso alobi te tata ndeka kasali boye tikala atikala na mbongo wana batikala na yango à l'époque c'était $35 hein? À l'époque tu futa ki tranche na biso to signa ki contrat na bango na tango wana $35 mfumu nkusu atali singa alobi $35 wana tata lokole tikali eza ya mfumu kibange ezo utana mitoki ya bana mfumu kibange ekosomba chaîne mobimba to kosomba chaîne mobimba ya télévision na $35. Alors moi je n'avais pas compris le discours. Donc tokei pe to bosana na biso parce que tu ebaki ke propriétaire ya chaîne de télévision wana azali fortement christianisé et on ne pouvait plus repasser. Nde yakokamwa tata Ebeli Popo Dombo ex Baudouin aye kobimela mfumu nkusu ete non tata tala makamonga naza komona mfumu kimbanga bimeli ngai tala nini donc esala ki epa na biso na lisanga avuva mezala ki likambo nde bongo nde kona ngai sentiment ezali ya esengo makasi ya esengo. Alors message ezali nini message ezali que bandeko ndenge bazali komona tato tombola micro bandeko bayoko bien bandeko ndenge bazali komona tata Ebeli Popo ezali te nzala nde eloko elobisi bango te ezali te que azanga ki eloko akolia o azanga ki motuka ndenge bango bazwela kabiso batu ya mfumu kimbangu ba malheureux banini te tata Ebeli Popo nzala te elobisi ye kozanga mbongo te elobisi ye kozanga bandako te kozanga mituka te yango elobisi ye po nyonso wana aza na yango. Donc ezali nde fumu kimbangu boye ngeta na landio malamu mingi vraiment na bokebi nyonso tango oti koloba ete papa tanga bengana ki bino bolinga ki bozwa mbongo na bino mais fumu kusa lobaki ete non tika mbongo wana tikala bato mosusu bazali na ngambu wana ndeti bandeko na biso ba chrétien ba traitaka bino ndeti boza ba sorcier ba magicien na yebite est-ce que bino boloka ki papa te po botindile fumu kimbangu sikoyo problème pour les là comme victime il y a message ya fumu kimbangu sikoyo problème ezali boye pour que o utiliser elongi ya fumu kimbangu d'abord tata Ebeli bakutani na fumu kimbangu na vision bango moko bakobetela bino lisolo ndenge bakutani sikoyo soki tata kusu mfumu kusu kya muzala pana na Angola soki bango bazali ndenge bakanisaka ke bazali batu ya kisi mais mfumu kimbangu azali prise te prise ya courant te mfumu kimbangu azali inga pete donc azali moto na yebi moto ndenge na ko comparer bango te. Est-ce que tata Nkusu a utilisé elongi ya mfumu kimbangu a utilisé yango na kisi na bango pour que alobisa bango donc alobisa moto azali plus fort que Jésus
ke akerte tata oyo ozali féticheur ya ndenge nini po mfumu kibanga zali mokonzi ya ba féticheur ndenge ndeko utiliser elongi na ye kende kobimela mutu donc mfumu kimbangu azali ni prise ni courant ya inga mfumu kimbangu azali donc la première créature ya tata mokili donc okokite okomeka ndenge nini wana ezali makambo ya tata mokili matondo mingi papa tokozongela yo tokende susu na ngambu ya papa popo nalandaki yo na bokebi nyonso ndenge ute koloba soki okoki koloba mwa liloba moko mpona situation toza nango na plateau wa na bandeko oyo benganaka na message oyo bayaka nango mais lelo yo ozwi le devant na makambo oyo partout dans le monde bazolando na message oyo soki okoki koloba mwa liloba moko na bokebi pe oyanoli biso ndenge ute koloba ete Afrique eza ko souffrir po ete Afrique ebima na souffrance oyo oui indépendance spirituelle mais il faudrait encore quoi matondo mingi omoni eloko tozo découvrir depuis mois de janvier sanza ya liboso sanza ya yambo na mobu oyo tango makambo ebandi eloko ya sengi biso alobi tokomaka te oyo tozo mona tokoma te poso tokomi tokozala orienté eza neti ba écrit nde tozo kolanda abito tika na ba débat tozo salango suivant oyo ye aza kotinda donc na ndenge batu bayaka bandeko bayaka awa ngonga ekokaka nanu te po biso ya biso base ya biso biblia ezali ebandeli ya livre sacré po ebandeli ya livre sacré eza nini ezali prophétie ya fumu mvuluzi tata kimbangu oyo ya le 10 septembre 1921 et soko tali na ebandeli phrase ya liboso akomaki nini ke mutu na mutu oyo aye na mokili aza na musala na ye e na ngonga na ye tanga kobanda musala wana luka prophétie wana otanga yango komona ndenge nazo manyola makambo oyo donc lelo ngonga na biso ekoki na ngonga wana etangamaki soki na mbula wana tata azo koloba ya 2000 soki 10 soki 2000 combien soki tobengaka bangunza neti tobengi lelo bangunza balingaki koya te ebongaki nano ye abanda kolamba bango alamba bango nde atinda siko mungwa ye ekota na kati nde siko yo tolia mungwa wana yango moni mungwa wana eza kolia biloko eza kolia malelo donc musala oyo ezo kosalama eza musala moko ya motuya tata na ngai eza musala ya motuya eza na kati ya message oyo ya le 10 septembre 1921 ngonga ekoki eloko bato bazoko kanisa eza kaka ba anniversaire oyo ya biso moko tozosala na bagato ya minene mais anniversaire oyo ya 2021 bato mingi nano balamukeli yango te donc il faut boyeba que poto koma na 2021 ba événement ekozala ebele au fumu mvuluzi tata kimbangu ye moko aza ko préparer donc il faut epai nyonso biso tozali mutu na mutu alamuka abanda kotia matoi o babengaka oreille spirituelle, miso spirituelle, matoi spirituelle, monoko spirituelle, pona koyeba tango nini kimbanga zoko lobisa ou bien zako lobisa te. Matondo mingi vraiment to komi na moi suka entretien na biso mais pona kotuna motuna moko na ko zonk sa micro na ngambo oyo papa motuna nanga ezali boye tozali na événement munene oyo ekosala na mboka Congo. Eza le 9-9 ndenge bino mo boza koloba ete ezalaki 6-6-6 bobalo liango komi 9-9-9. Pourquoi bolingi kaka bo memango kuna ezalaki choix na bino to choix ya papa to molimo mutetali si bino to memango wapi kuna na mbanza kuna koto bino bozali kuna na Mongo Congo voilà mais mutuna wana boko tuna tata ebeli bango bato bazwa ki vision to zongisa micro bango tika papa oya no labiso na motuna o le roi yaki mine ngambu omoni molimo akosaka te na janvier molimo alobaka boko tango bosilisi makambo losambo bangunza ba chef spirituel basilisi rencontre écuménique oyo ekotinda bakende kolongola bazwa indépendance donc ipwanza spirituel so bosilisi boko kende nesika moko lokola stade Luka na mois de janvier ba déclaration na biso esika lokola stade
biso na bomotu toza komona stade Tata Raphaël pour stade Kamanyo le Kangami esika neti Vélodrome eza moke esika neti Reine Aristide eza moke nde na mikolo elekaki na mwa baposo awa mama Lukombo ope angunza munene d'abord tokendeki epa na ye po tokende epa na ye papa Nkusu non na ona na yebite aza parmi bangunza o tozoko sangisa ye mama Lukomba ze ozomona nasilisa bo na moni neti yo oza na complot na mindele po tango nazo banana loba makambo ya malamu la biso bakososola soki yo oza neti oza na bana mindele na kati na yo matondo tika nasilisa tango tokendeki epa ya mama Lukombo tokoti epa ya mama Lukombo tala kaka moi oyo tala kaka mokili ndenge ezali tango totie makolo molili ekotaki na kati ya kilongo wana molili ekotaki zoka kimbango aza ko préparer makambo na ye tango tokei na makambo ya stade bafandisi biso 3 mois stade ezoko ya te tango siko tokomi pembeni babengi biso mbangu neti toza boye bazobenga biso lisusu lelo babengi po tokende tofuta tokende na stade na tongo ya lendi dani Fumukusu abenginga alobi toke nabenga tata Kimbangu aza kesier ya bangunza tokende kofuta na stade ndenga na yebise na bite mwe tokende su na stade ezate mwe tokende na stade ezate abinanga o tata ndenge nini toke su na stade te na lobi no tuna mama Lukombo makambo nini fumu mvulu tata Kimbangu ayebisaki ye fumu mvulu tata Kimbangu ayebisaki mama Lukombo kendeke alalaka na zala oyo batongi na ndeke mususu te bangunza bakomprenaki yango bien te ngana mibimisi na ngai po musalo il faut sala attention na ye kolanda mama Lukombo na libanda nabi mama Lukombo répéter makambo yo loba ikuna na moni bakipe yango te alobi tata na moni tata moko ya munene ya Engambe aye azokoloba na ngai kendeke alalaka na zala oyo moni ngane ndeke atongi te ngai nde na samedi butu ya samedi na dimanche nde mvuluze aye amemi ngai atelemisi ngai na katikati ya esika moko liboso nazomona amphithéâtre po nakendaka comme par hasard makambo nga nazoyebisa yo ke esika lokola stade namona yango na janvier nga nakei koteya na nini na Mongo Congo nakanisa nakendaka na mois d'avril ou mai mbala ya liboso nde tango bazongisi nga na esika wana nde nakei komona que en tout cas esika ngo yango yo balakisi nga pe ravin moko eza wana falaise moko eza wana balakisi nga ravin wana donc Kimbangu alakisi biso que tokoki kosenga souveraineté na biso te epai ya mbanda eza neti yo okutani na mwasi wana azalaka na mobali na ye okutani na ye olingo bala ye lelo olobi bon toke epai ya mobali no ya kala nakende obalo epai ya mobali no ya kala est-ce que esalamaka ekoki kosalama matondo mingi papa tokomi vraiment na suka na émission na biso nayebi te mwa liloba moko pe pa ya papa bon namoni émission ekomi na suka bazo signaler biso kuna ke to déborder na tango na biso to kubenga kaka bandeko baya ebele le 9 à 9h parce que 6 mai baluka 9 ndenge mundele akosa biso donc 666 ya satana mundele tozo kuisa yango tozo saela sikoyo 999 ya biso baindo to suki wana matondo mingi merci mingi pe na bandeko nyonso bosoki chance kolanda biso oyo nyonso ayebiki azali ngunza likambo na bino yango yo tango ebelemi bozelaki tango molai mais cette fois-ci yango yo mwana Congo donc mwana nyonso ya Congo wana message papa pesi mwana nyonso ya Congo moto moyindo nyonso likambo na bino yango yo pona kobimisa Congo nesika oyo tango zoloba Congo eza se lobaka Congo po Congo eza na signification nango matondo mingi papa mbala sima tokoloba mboka Congo tokutani prochainement. Nous sommes international. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Komikolo site ezakaka moko. Kombo na mpe bomokoyamboka.com.